En direct ya breaking news na Novotel awa na tango repos toza bongo na ba collègue ya classe toza na pasteur Eric Muzangi toza na Alain donc tozali na tango repos tozozwa breakfast eza dina sikoyo dina eza dina donc na tango na biso awa toza na classe donc na cadre ya kitoko merci na ba oyo bazolanda biso Victoire et Léopard. Donc nous avons un breaking news en direct qui a Soft Skins TV et en direct qui a Sentinel TV. Tout ça live dans Liverpool et c'est tout le temps à chaque jeudi dans cours on a besoin de rejoindre. Donc c'est très important que soit cours autant que pasteur pour Rolanda moi partie à confidentialité où ils allaient que ça sonne ni mutaroz à la couper sa confiance pendant ni ko sala pour combattre la bande. Alors Victoire et Léopard ils allaient grand gifle na ba Rwandais drapeau à RDC et envahissaki Rwanda génocidaire et président na bango contre sa volonté nzamba Emilia qui est pays couper sa bateau ya li raté ba coupe en plus des joueurs congolais ba boye couper sembote donc Paul Kagame ba Emilia na des joueurs congolais ba boye couper sembote kutu Museveni azo sekaya lobi ndenge ni ba Léopard ba beti ombata na ndako na bango basango apariko faib sabiso beaucoup ya Londres pe Manchester akufaki ndenge nini est-ce que azaka kana sa mai to azali wapi po bana Manchester esika beaucoup la awumelaki pe akolaki bazata na sango moko te ba sabiso akufi na front nini est-ce que ngando mdaleye est-ce que abaluki na sa mai soki ndenge nini ba sabiso liwa beaucoup pe corps na ye kozonga na Angleterre mu colonie alors Mugabe azoseka Kagame ndenge ba joueur rwandais ba joueur congolais ba boy ko pesa mbote pe bomoni bien na tango ba coupe joueur congolais moko aboy ko pesa pe Kabila mbote aboy même ko tala ye même ko sekisa donc Kabila ba kinois si ba embeli o ke tango ekoki il faut ye ba ko bendana ezali ndengwana ba sénateur américain ba voter ba sanction contre Kabila na staff na ye ba geler ba mbongo na un étranger pe ba boy ko pesa ba visa pour ba ya na étranger mais eza suffisant te ezosenga biso ba congolais to sala nyonso to benga na batuana parce que ceux qui va geler a continuer kozala président mais ceux to bengani ye na système mobimba et kozala ki akei alors eloko mususu pe ezali que ezali batu le 16 février ba déclarer en journée morte na Congo mobimba pour na koloba non contre troisième qui sa mandat ya le Rwandais Kabila Twitter ya Tuchi Janet Kabila force jumelle à Kabila aza clair alobi ke Kabila rolongwate ceux qui bino za mécontent na ye bino bolongwa na République alors expliquer déjà système na bango entre temps Janet na Zoé ba kotsaka chaque mois 100 millions de dollars pour bangonde ba fournisaka armée loso madesu mapa biloko wana nyonso tout même si ba fournir en côté ministère de finance et ça 100 millions de dollars pour na coller ça ba armée na biso o ezali 67% etondi na ba rwandais pe na comme officier bazwa monopole ya côté que l'armée ma desu loso secret mapa biloko wana nyonso pe Zoé aza muto aza responsable à ça ba passeport congolais doye muto atekaka ba passeport congolais. Alors, bah, faux témoignage nyonso oyo bozomona na TV ya colonel Esther ezali pona kopengwisa bandimi pe ko boma ba oyo bazanga molimo miso pour ba comprendre makambo nzambe. Alors, makambo nyonso tozoleka na Kinshasa ezolakisa état nini église à Congo ezali na état ya égarement ezali vraiment égarement makasi parce que bato bazo confondre ba ange na ba diable donc biloko wana été ya bino na yoki ke désiré sa zone Angleterre en tout cas conseil nazo pesa ye avant afundanga comme on a Didier Songo aluka délivrance pour makambo zoleka na famille na bango za makambo spirituel ceux qui baluki vraie délivrance te mulongo ezala mulai donc désiré sur zongi avant fundanga bandana refunda colonel Lester et puis tant refundanga lukana ba délivrer parce que mulongo ezala mulai bon on moni égarément munene na Congo na témoignage ya Esther azali trop dangereuse pour akosi mingi les esprits à Jézabel moi na moi si on a l'air azo témoigner nyonso ezakaka lukuta
Yemura yebi poni azo sabilo bon pe binomo boyoki ki aza agent ya sécurité, c'est-à-dire azali colonel lieutenant colonel ya armée ayeb sabino rôle nini ajouaki. Eza na mutu mususu fobo keba na ye eza le soi-disant papa Charles oyo azalaki moko ya bana ya Patrice Ngoyi Bosoto. Charles lelo aleki na télévision azoloba makambo ebele mais ndeko wana fo aleka na délivrance parce que binomo boyebi ke Patrice azalaki na nzungu oyo ya kinganga à travers nango Charles pe aliaki nzungu wana, donc il faut aleka na délivrance. Basango euti na niveau ya bato basambelaka batuninga mpona makambo kimbangu. Alors esengeli na bino koyeba bato bakimbangiste bayebisa bino photo oyo Simon Kimbangu alata liputa ezalaka photo na ye te. Bakimbangiste bayebi wana eza elongi ya nani, ezala jamais elongi ya Kimbangu. Alors elongi ya Kimbangu ezali elongi ya liboso ebimaka, mais oyo mutu alata liputa eza elongi ya Kimbangu te, parce que Kimbangu asalelaka Yesu. Kimbangu azalaki serviteur de Dieu, pe église na ezalaki église du Christ et oyo ezalaki koteya sango malamu yango alobaki kintu adi. Mais kimbangisme ezali lokuta eza makambo ya Jésus te, ezali franc-maçonnerie. Alors bakimbangiste bayebisa bino pourquoi changer photo ya Kimbangu pe pourquoi bakosaka. Alors bomonaka ke accident tout esalamaka na nzela ya kamba to na kamba ezali sacrifice maçonnique oyo basalaka. Alors ngonga ngoyo tango tokobenga Kabila église kimbangisme changer ba leader pe tokokanga ba porte tokodélivrer bandoki nyonso bazala kuna na kati. Tolobaki ete entraîneur ebenge succès o asali na kopesa coupe na Léopard esepelisi Kabila te, bazoluka batiele poison dossier na ye bapesi yango epa agent secret ya Kabila oyo ezali colonel Esther, lieutenant colonel Esther oyo bino bozobenga mama Esther na agent na ye Tchala Mwana basi bazwi dossier ya ebongo po basila na ye. Donc ebengo akeba balingi basala nde basalaki na Mamadou parce que mosala oyo asali ya kopesa coupe ya kohumilier Rwanda Kabila na bakonzine basepeli te. Bomonaki ba Rwandais batakaki Goma pe babomaki ba Congolais. Alors ba dossier oyo toza nango ezali que mutu lokola Lise Manzambi akoki jamais kolobela makambo ya Nzambe, parce que Lise Manzambi selon câble nazwaki lobby ya Ben Lobobo abengaki nga mpona koyebisanga ke Lise Manzambi azalaki mwasi ya Mide Pablito, bazali bangolais bazombo ye na ndeko na ye Blaise babota na mwasi wana. Donc Lise azalaki mwasi ya Mido Pablito, alors Blaise abotola ndeko ne mwasi pe bayokanaka te balobanaka te. Donc Lise asala inceste, aza écobiste, akoki jamais kolekaka koloba makambo na Nzambe. Donc Lise akoki jamais koloba makambo na Nzambe aluka délivrance parce que azalaki mwasi ya Miblo Pablito pe Mide Pablito pe ayeko koma susu mwasi ya ndeko ya Miblo, do akotisa inceste pe leki na kulutu bayokanaka te. Donc ezalaki breaking news en direct ya Novotel na Liverpool, ezali bongo Sentinel TV. Tolobaki ete na kobanda, tolobaki ete victoire à Léopard et ba joueur Léopard balingaki ko se salir maboko te na kopesa Kagame mbote. Deux joueurs à Léopard baboyaki ko se salir ba main pe Mugabe azoseka Kagame. Tolobi sous sénateur américain ba voter ba sanction contre Kabila na staff nae ko gelé ba voir na bango, ko gelé ba mbongo na bango pe ko pimela bango ba visa. Tolobaki ete le 16 février et comme journée ville morte na Congo mobimba pona koloba non na troisième mandat ya Kabila. Tokosenga na papa na biso Etienne Tshisekedi na IDPS en tout cas basala quelque chose pour le 16 babimisa bato pe révolution et banda. En plus de cela boke bana rôle oyo Katumbi azo joué na Félix nanani na les Rwandais Kamere oyo alobi ke azali congolais et pourtant toyebi bien que azala jamais congolais, azali Rwandais de père et de mère mais abotami na Congo, c'est-à-dire le kola boza congolais de naissance akoki kokoma gouverneur à ville mais akoki jamais kokoma président du parlement to président de la République to premier ministre, parce que parlement parce que la constitution à Congo pose à la président Congo pose à la de père et de mère congolais. Apareko bazana mukua likolo na mesa bana Manchester bazo déclarer liwa ya Bokul azaki moko ya ba combattant abundelaki mboka ake kokufa na Mali yango bana Manchester bazana sangote bani bayeba eske akufaki na sa mai ngando aliaki nzoto na ye po nzoto ezozonga te ata sango moko pe bazopesa te. Donc ezaki breaking news ezaka ata molayi te, lelo tosali kaka 10 minutes
parce que toza na break time awa na tango mboka ya Liverpool. En tout cas ezaki proverbe 30-30 esengo mingi na ozala na bino breaking news.